Lisolo ya pasi tokobetela yo lelo makambu oyo ya ba double sim et pesa kapé makasi mabe ya kosakana te. Est-ce que boyebi ke ba double sim bazalaka na zuwa kutu koleka na basi? Moi c'est ko zola mbanda akoti na seme double sim mwana mobali ozoli mbanda mwana mobali ekopesa pasi ya kosakana te lisolo tokobetela yo ekotelemisa yo basuki ya mutu ekomakisa ba mpesa na mutu epai wapi yaya ndeko mobali a organisé ba boma mbanda na ye ya mobali pona akoma kolinga chef na bango histoire oyo pesa ngai mutu ko soya ko sakana te histoire oyo ebimi à partir ya analyse ya histoire ya mwana mwasi oyo falon balobi il paraît oyo bakufaki na chambre d'hôtel na mobali bakangama ki pire petit ya mobali na ye famille robaki bomaki falon libanda baye ko bwaka ye na hôtel. Est-ce que okoko boma mutu libanda oyoko bwaka ye na kati ya chambre d'hôtel yango nde toko développer biso na bino awa na émission ya lelo et puis toko beta lisolo kaka makambo ya ba hôtel oyo le kabongo na kauka ya ko pesa yo mutu ko swa toko sola makambo ya ba hôtel ebele awa na émission ya lelo ngao nazoloba o nazali kola nazali boso radio no na ebi ata yesa ba belle famille na nga pezolanda yo c'est meki nanga oyo aza troisième na famille ya mobali na nga azaki directeur à Bracongo bana na ye toza na bango balanda yo mama na bango asalaki pite na pasteur ya église oh là là et pourtant mobali wana mbongo ebele yende bobenga bango banani yo basoutenir ba pasteur banani babenga bango banani ba gros poisson te ba donateur ba partenaire ba fonctionnaire ba Nzambe. Yes, il y a des partenaires église dans Mobimba. Il y a un directeur à Bracongo, dans Mbushimai. Au but que nous avons il y a un soutenir l'église Mobimba. Pasteur, écoute, il est très. Aouti Kabinda, Boussonge. Il y a un papa. Église à l'élo, il ne faut pas qu'on prêche na Kisonge. Il faut bona. Pour y attendre qui ming. À ça ni peut à côté si pasteur na l'école, attendre si pasteur, ko pasteur ba nata ko prêcher kana français. Mais pasteur wana baluki la ye ba koma bimana mwasi. Ezakani nango. Sikotala erreur ye. Ona erreur wana mutosaka on sait que c'est mec na biso. Na ndenge to yokeli akina obetela pe muninga na era beli ka komi gravement malade na hôpital monka nde bakanga mabatu bakanga ba mitu abeteli muninga na hôpital muninga na babeta ke masasi na lokolo nda yebisi alobi o maladi nini na ko sokomela maite o po abanda ko mela suma ita taw na kopo bodo bakange be ya kingo ayebisi muninga alobi talanga lelo nazokufa na obo bisa famille na nga vérité tozaki na suspectaka mwasi na nga période moko poye mwasi tanga kebenga pasteur ya église tosali 4 mama nana kote hôpital mama na kote hôpital wala mobali mtakota hôpital mobali akota hôpital donc tu vas aussi mobali et mobali wana mobali na semeki na biso semeki na nga OK pona na yebisa na nina lakisa bato to sala na radio na yebisa bato bazolo ba bachi ba wezaka soso c'est pas ça mettre bato na confusion mususu akoya ko boya ko lia peso so balambeli ya mupa benta ba ngombe ake ko sala ngombe ko kufa kaka yaya mwana mboka ministre ya justice Constant Mutamba azali ko sala musala oyo ezali ko mona na misho ya bato na yekoloba yango chaque fois soki alandeli yango soki asali makambo alobaki je crois justice ya mboka na biso ekozala pena vraie justice oyo par la justice il y a monde entier a organisé qui bongo ba consultation populaire et pas ouais puis azoyo karaba victime ba plainte au bazoya nango soki jugement za ki mabe to ba kata dans jugement teta lokola oyo ko pesa yo passe jugement o yaya et pesi ngai mutu ko soit magistrat mobimba tout à moi la batu ya mobali jeune ya musicien à tout sous ivresse magistrat na mutu kanaye azaki ya kolango a tout moi la batu aye kozonga a matelier lisusu akei musika we nzamba la rapete mutu kanaye kufi akiti makolo abimisi munduki abandi ko intimider batu tilelo ebembeza kana mort kokora ngota kufa grand frère naye aleli za accident mwana oyo bomoni na kati awa aza kaka na 2 jours ou atika nango po akota mabele akufa depuis le 5 février 2024
Donc, Moutatuta qui est Zalaki, magistrat, l'avocat général de la République auprès de la Cour d'appel de Kinshasa Gombe. À tout taillé, à moi, on a double fracture ouverte et en tentant de fuir, à aller jusqu'aux zones en marche en arrière, à Mateli, à éclater à niveau barin. Moi, après 15 jours, il y a intervention à part de la famille. Moi, le 5 février, si mon colonel Lelo Toro Bawi, moi, na morgue, sans assistance, na ngambu ya Moutatutaye. Dès les jours même, il y a accident, à Kima, l'air a tout tiré, à Zala marche en arrière, à Kimi. Au Kima, comme par miracle, na 100 mètres de l'action, son véhicule s'est mis à tomber en panne. Et à Kiti Makolo, à Bandiko Kima. Kaka makambu ya justice oyo yaya libanais aboma congolais yaya epesa pasi bakende kosa aboma congolais te mais a tuta congolais wana a nzoto na ya mobali a bopikiliki ezalaka lisusu te bakende kolanda libanais alingi te bafungu na justice alingi te yoka baloba ya libanais ata ofundi na justice bakondi na bino nyonso tu baza na poche na ngai ndeko yemoko a témoigner. Nasala accident et pas libanais depuis 2013. Sexe n'a pas été katana ngai. Wa kulinga 4 fois. Kwa mtu angalia mtu. Kulinga 4 fois. Sexe n'a pas été malade. Na utubima na sali 2 semaines, na sali 3 mois na 2 semaines. Angalia moi libano ana akipanga na 2015 na likaki na TV ya papa excellence papa Nicolas aidi singai ata uliki na TV bakonja mboka na bino nyonso bana pochi na ngai. na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende. Mbote na bino bandeko balandi ya Radio Lokoe Télévision bisika nyos tu bozwami merci na confiance pe fidélité bozali kopesa programme oyo Radio Lokoe masolo et pas wapi tozo kutana ka chaque fois pona ko solo la maka bozali koleka na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala ngai kombo na ngai Fiston Pelende lelo mokolo ya yenga mokolo ya dimanche bandeko belé bakei misala bandeko mususu bakei pe église bakei ko sambela ba mususu bakako landa biso na sima kasi to bandaka mission ya dimanche moins pe na air moko modéré pona batu nyonso tu bakota benga bandeko bokota boya koyoka ya somo oyo bokoyoka ya lelo je crois na 55 minutes auto kosala awa vous ne serez jamais dessus parce que mam auto kosola awa et ko fungola yo esprit ya to ko zangisa kolobaka peut-être ko bandaka chaque fois yebaka salaka angele oyebite nani nde akoboma yo nani nde akotela yo poison kaka pona olobaka kitoko kaka pona ozali mwana malamu kaka pona ozala ba vue ebele kaka pona chaîne na yo YouTube ezali komata bakotela poison salaka angele ya anti poison ezali benga biso tokochayo en contact na bandeko ya anti poison. Banda bongo na makambu ya justice ya mboka na biso, c'est la justice qui élève une nation. Mwana mboka Constant Mutamba musala vali kosala ezali komona na biso abatu. Force à toi Constant Mutamba, courage à toi Constant Mutamba. Mais nazo senga yo Constant Mutamba, zongela un peu dossier. Il y a ancien ministre, il y a transport. Oyo akufaki pirive na yo oyebi yo moko est-ce que bakataki makambo malamu songa dossier wana pona toye ba vérité ezali nini. Constant Mutamba azali ko organiser ba consultation populaire et batu oyo basala ba dossier na bango bakata yango bien te to ba dossier kata malanu te ba yaka ya ba tinde so image o leli baka eza boye tango musio kantaka problème na yo eza munene
mais soko yoki ya mususu osimbi mutu passe ya kosakala te yaya na Kinshasa wana magistrat c'est lui qui est censé kolanda loi ndenge wadi ba magistrat ba osala ba dégâts ya kosakala te. Heureusement ministre Constant Mutamba baki on va traquer les faux magistrats oyo bazo ko profiter la pouvoir na bango basala ka ba biebele yaya ndeko moko aleki kuna pesi passe ya kosakala te magistrat moko songolo akotanga na kombo na ye magistrat tout à moi leki na ye a tout leki na ye babagangi a tout mutu a freiner alinga zonga po ya kotanga nzoka zongi a matelier su kota ba re moi ndeko akufa et pesa passe magistrat qui tala mutuka akima bawe balanda ye ba menace abisa mundu ki po amenacer bango ti lelo yo dossier wana ekenda kaka boyo kutu koko ya ba victime na souci ya koko na ye koko wana akufa banda février ti lelo yo février 2024 ti lelo mois de juillet nanu bakunda kutu ndekoate ebembe ko ezala aka na morgue ta ndekoala lobi kutu par sec ya ministre abila yoko zonga simate vanda pembeni wana o expliquer ministre papa na yo ezali grave ya kosakana te yoka ne ndeko expliquer ko lelisa yo mboka na biso mboko yo landa za accident mwana oyo omoni na kati awa azaka kaka na 2 jours o atika nango kwa kota mabele akufa depuis le 5 février 2024. Donc, Moutatoutaki qui est magistrat, l'avocat général de la République auprès de la cour d'appel de Kinshasa Gombe. À tout taillé, à moi, on a double fracture ouverte et en tentant de fuir, à y jusqu'aux zones en marche en arrière, à matériel, à éclater à niveau barin. Moi, après 15 jours, il y a intervention à part de la famille. Moi, on a le 5 février. Si mon colonel lelo tolo ba mwana o azali banga na morgue sans assistance na ngambu ya Moutatoutaye dès le jour même il y a accident akima l'air a tout tiré azala marche en arrière akimi okima to kima comme par miracle na 100 mètres de l'action son véhicule s'est mis à tomber en panne et kiti makolo abandi ko kima bandeko bazala ki wana bawewa ba intervenir ba bengie yaka kozwa bakana yo sali azongi kozonga komi pembeni ya mutuka na ye abisi bango bozela na kozelisa bango afongoli porte ya mutuka na ye abimisi munduki nde atente abandi kosome bango pi bale bazaki bawe bazaki wana bakimi mbangu ti na poste à la police en 500 mètres ba bengi PCR baye bamoni ye wana bameni ti amoni batu wana ye moko azalaki na état d'ivresse. Donc to banda dossier depuis le 22 janvier ti mon colonel leloyo tozo sa solution te partout tozo kende eloko moko ya malonga te actuellement moi no akunda ma samedi vu que ka oyo est posé biso le 7 février mama koko na ye akoki kokate na kolela akufi koko na ye akufi biso na milition de tozabo ekoko na kundama mais mwana oyo akundama te programme matanga bimi déjà pour l'enterrement le 20 janvier oyo na hôpital à Kitambo aza encore ozawana ti lelo na ebité nga même nga moko naza en insécurité donc nazo tambla ndenge ya camouflage na ebité na simananga ko bimananga awa ekozalanga ndenge ni. Merci beaucoup na yo nazolo pa boye nazolenga parce que c'est mon petit frère de 24 ans, il était artiste avec plein de talent. Dans mon téléphone ici, bon mon aso na bi o permettre ngai kaka sikoyo na te vidéo o moni ngazo lela na moment accident lo kolonaye ya ko panzana. Mwana oyo vidéo na eza a ka sikoyo. Na boti yango ka sikoyo o mona te nke kaka permettre ngai. Merci. Ko mona ba avocat soit ba photo. La pièce nous sommes même vidéo routine de la membre de la commission. Beaucoup d'excellence. Merci. Mohamed. Le Loba qui pose le kit. Le Loba qui était sans je dis Merci mon excellence. Simanae Foutila Mwako. Ah bon. Lelo ke salinga pasi. Nazalaki kosala. Tata mokolo kolanga mutuna kosala na ya lukite papa sur le lit.
kende zama moko kende kovanda na ye na lobi madame lokwanga na kosala bapesina maeloko balobi nasala lisusu te zama mbongo kaka makambo ya ba justice na consultation oyo mwana mboka Constant Mutamba ko sala kamususu yaya un libanais un simple libanais bino benga ba libanais mindese mundele libanais mundele ba libanais ba syrien ba tukuna yaya ba autres raisons pour rien baza elo côté libanais a tout à congolais yaya congolais oyo a expliqué mawa a tout aye bala de la basio ala de la kabasio te atika ndengo wana congolais oyo nzoto na ye ya mobali bo pikile ki bo kundu ba nzoto ezalaka susu te pona nini po libanais wana tutaye ba kende kolande ba funde na parquet ba benga ya diko kende te ba yo so ningo kete po na AFC ndeko mobali wana ya ye moka zo ko expliquer boko yoka abi oza eske ko memanga ite ba continue bino nyonso tout ba sa na poche na ngai yo libanais ba continue sti ya Congo ba sala na poche na yodo yoza au-dessus de la loi et pesinga ipasi loko la nane de quoi expliquer yepe ba fandi si epembeni wa ko musika te ba ka eza légion to sélectionner ka moi quelque cas ya bino ya pona boyoka yoza la Kinshasa otalanga kene mango sa enregistrer na ministère de la justice au pesa kana po mbala au ministre Mutamba lobi on va travailler la to benga leader le capitaine ya espoir ya suka ya mande ya fachi ezali Constant Mutamba soki si seulement si asali makambato loba o bane ko loba sali yango ako sauver mandat ya fachi la justice parce que c'est la justice qui élève une nation. Zamino Congo GBT. Ouais. Combo bango adresse nasala accident et pas libani depuis 2013 sexe na waikata na ngai wakuelinga 4 fois wakutu amu nangalie wakuelinga 4 fois sexe na ngai telema te nautubima nasali 2 semaines nasali 3 mois na 2 semaines nangalie moi libano wana akipangaki na 2015 nalikaki na tip ya papa excellence papa Nicolas aidi singai ata oliki na TV bakonja mboka na bino nyonso bana poche na ngai ni 100 francs atindela ngai ni lo c'est le lot 2024 la commune sexe na ngai tele mati asala bilo moti ningi na zaboi na hospital nalia kati nalia ba mafande hospitali na omela kati ya pamba c'est le lot ya onda ipara yo vous avez une solution et pas de banni. Bon, il y a un qui n'était pas souka. Très bien. C'est un problème de santé, ça peut faire. Ya to kometela osika bo lisolo ya pasi ya batu bazo mwa mosolo bazalaka mbilinga bosakati tozana masolo mibale 3 masolo me combiné na ina combiné yango me la 4A pe to koyamba invité na episode to solo na makambu ya Fallon oyo bakuta ki ye upare akufa yena Martin na kati ya chambre d'hôtel na avenue du 8 décembre na hôtel MK to kozongela yango sima kasi na betela ono mwa lisolo pona o comprendre makambu zali koleka na mukili o yaya kibombanda ya basi na basi ezalaka très différent yango mona yaya soki mutala mona mwasi akocha ba beauté akocha normal na mwasi normal et fier ami kitoko mais soki mutu aza double sim soki mwana mobali ami komisi mwana mwasi degré akocha ba beauté degré fier elekaka kutu na oya mwana mwasi te totelanga ba j'aime ko le mokolo ya lomingo to sabiso to fa to tala mama MG Mbombo ezalaka sur MG BG Mbombo to MG Mbombo, on va vérifier ça dans nos prochaines éditions. Maman Mbombo na biso awa azali kotala pasi. Est-ce que vous voyez que soki mutu to benga mama na PD azala kana fier moko koleka kutu mwana mwasi ya kosakala te ebongo jalousie PD ozola mbanda ayeba ke mutu wana mbanda na ndenga soka yelio a démarrer yo na yebde soki yo kobika pasi lisolo auto kobetela yo yaya ekopesa yo pasi ya kosakala te yo kasi ko lisolo mama BG Mbombo BG voilà BG Mbombo mbote na yo na 0044 na Angleterre Royaume-Uni mama BG Mbombo on est ensemble avec Kempangi na munu ya ba Congo est-ce que komi c'est que bien kutala muluba mu Congo mu Swahili beto na beto BG
Mbombo, la première dame d'Angleterre. Voilà. Le soleil bandi yaya. Boyebi bat oyo basala kama misala et ça to benga ba businessman. Est-ce que comme ba businessman ba papier ba nini alors coopération mo ba de ko uta ki quelque part ba basala étranger coopération ezala ki ndenge ba so ba mboka sika ba lingaka ko luka moi vie ko luka ndenge sala ka ne sala ka. Est-ce que vous comprenez? Ezali sol o eza mort d'homme da carte ko bete yango na ba code yo siko faut la mutu bena radio le coller pour comprendre ba code oyo. Tokotanga pe kombe ya mutu te na lisolo o tokobeta ka pona yo comprendre tout alisa yo comment est-ce que ku double sim ezala kana zuwa koleka kutu batu normal koleka basi normal. Un ami abandaki kosala na mundele moko boy. Mundele moko azoki na musala bango ya ba papier ya batu mingo mona basala ba papier nini boye kosala soki nini boye batu batinda ka bango bazalaka bongo ba mindele lokola na Afrique du Sud te ko mona nzoka tanga ba beta ka bakara mbongo ba bombe wana mokonzi na bango ne mzatinda ka batu wana les o benga anglais inside job. Ndeko mobali oyo abande ko sala epai ya mundele moko songolo. Ndenga na pa mundele songolo wana mundele wana nzoka asepelaki na ndeko mobali oyo. Tanga asepela ndeko mobali oyo akomisie double sim. Est-ce que comprendre? Mundele alingi congolais ya mobali bakomi double sim. Yo mona kana wa garde kaye au garde corps na ngai koso akendaka na ndengo la garde corps nzoka mundele akomisa ye mwasi na ye. Au fil du temps ba umela. Siko pire petit yandeko oya mobali oya koma akozalaka mobali mwasi ya mundele tango ye boulot ezate. Boulot ezate premier ate ça va ndeko mobali oyo akei koyebisa boss na ye. Keno na sana leki na ngai moko ya quartier aye sana sika ko sala te est-ce ko lukela ye moi sika ko sala te moi promesse ate yakana ye comme ça toko tela ye ata agarder ata katata ba jardin na lupangu po azora moi katuku bianza bebika ndezalaka. Est-ce que komi oui y a pas de problème. Vieux bal pe aye si petit frère na ye mon ngazali awa ça va na solaki na munde na biso vieux kuta ye bisa mundele teke. Non, vieux et ça petite que non mundele wana na bimagana ye. Oyebi, ya ke bana mimbali o mona ka vimba ata ka cravate bakamuno soti o mona yo muta makasi nzoka ebele bazaka ba double sim. Est-ce komi to soliga pembe. To soliga pembe. To beta lisolo alo tan koma mutute. Yo ko mona mobali mbi o na linga mbala biceps ba vimba ba peka ba toma o linga ndengo nzoka ya zaka pe mwasi lokola yo. Okomi telanga ba j'aime ko? Telanga ba j'aime. Telanga ba j'aime ya tout dimanche pour ça ibele bon dans biso telanga dimanche Mama Beji Mbombo telanga ba j'aime ko partager Mama Emilienne Mboma force à toi maladi wane longo na kombo na sima vuluzi kimbangu na yaki pa vita bika Mama Emilienne Mbombo ya papa Richard Watuzola okubika na kombo ya nzambe pe ya vuluzi kimbangu na yaki pa vita. Est-ce que komi c'est que bien voilà. Tango pire vieux azu pire petit na ye akena pas mundele na bango mundele patala bi ça va comme ça yo comme jardinier okataka ba matiti na lupango awa ndoka tango mundele amoni petit pire patala gi moi pembe banzo mikebe amoni sepeli na ye talaka bango bakoma de bata mondo wana double sim do bango balula bana basi bango balula bana ya mibali ya lokola yo ozana na copine na yo moko boye sikoyo aeli yo lek na mo quartier o sepel na lek na yo moni ma copine ko mabe olingi olandi siko lek na quartier wana et ça va gindengo wana entre temps petit frère ya quartier ayeba ki te vient na quartier aza double sim aza mwasi ya patron ya mundele wana enfin atana epenase au fil du temps nzoka patron s'appelle na petit frère et la histoire très bien on peut tomber lemme na autant à combo maintenant expliquer ou comprendre. Patron c'est pas un petit frère aluki ma fille m'a expliqué au monde d'ailleurs on entend c'est peli na yo il faut koma kaka mwasi nanga petit wana sala makambo wana ti abi ngana koma mwasi na onde ni ngaza mwana mobala bite nga tuka na c'est peli yo koma mwasi to robima na kopesa yo nyonso to ko sala peut-être liboye mboka sika azuma pas sa kolala nyonso tu wana ba proposer moi quelque chose andimi na ye ba pesa imbongo premier jour wana akoma bref akoma pe mwasi ya patron a sombeli ya kutuna mutuka
Malabo vient pas comprendre oh petit ayeka basali ka moi 2 mois ko ba sombele mutu ka boneni ba soli pe ndaku petit peu maman a continue à clique pe abandi pe ko simba makasa ya nkembo oh siko vie tellement bimara déjà na patron ya sa moi ça liboso te moi ça liboso a moi on peut moi bilinga bilinga alandeli ayeko timbela ke oh do petit oyo nga na yaki na coopération ya salinga coup d'état akomi ko bima na patron do mobali oya ngai vie aibisa petit clairement petit yo komanga na coopération yo ko zo mobali na nga ndenge ndabi vena so mobali na ndenge ndabi te yo bitike na marade na patron siko patron yo mikolo kipenga suda komi na yo efotika patron mobali na ngabi vie nga na yeba kite petit fumwa mi abi nga na sala no makambo ate vie ye mo ka proposer nga na salika mundel bo nga pa na le mo nga juif abi nga pa na mitika ka ndengo wana to contre makambo l'essentiel na zo ramaka tuku bianza na sunga pe mama na Congo et consort petit bon premier ate vie abi no ça va premier ate petit ndenga eliawa donc yo zo balar na ndenga na yo nga place balar na ndenga na nga me kanga munoko ko bisa mutu mokote petit abi no vie proméate nzoka vie atika na rancune petit bref ba comment ba car ba changer ba car petit ba car boda donc mundele siko ayebite ke bango mbale ba yebi ke abara ba mbale mais ba melika ngingi siko tolma vie alinga ki boule wala vie zoua ko sakanate da linga yali ka ba mbongo yimoko alinga le petit boule car ande ça la ka ba organiser ba ko ba boyeka ba congolais nga ça la congolais so azu moi katuku bianza moi 1000 moi nini ba komi patron akoma mo président viens bande ko benga président na quartier so ki wote ba congolais petit peu ko benga président jalousie côté je me souviens à organiser donc quand ande ça la rat moko ba ça la moko ba ke ko mena ba sanga ba meli na hôtel boko munene na se wana respa meli pe ba na chambre ba lali na bango na tongo mutu akeito ba meli ba louer chambre ba meli ba se reposer ndambo et puis x temps moi la kota mutu kana abendani nzoka grand frère tant ba grand frère comprendre grand frère topé mbanda na ya sa coopérer na ba bandi ba sala e mabe notre en hôtel Songolo to sala boy to sala bino boya a la chambre numéro 1 tel jour en wana grand frère abenga petit frère non en tout cas l'autre remedesika boyenga na bouquet de deux chambres na yo na ba de comme suba massa ça va promettre se répéter quand salaka ba salaka yango déjà ba salaka pour hôtel moko Songolo ba meli jour wana vient mutu a réserver qui ba chambre pour ba salaka yango déjà basala ngo déjà bazaka ba momi na bango ko so ba jour parce que ba momité basaki bango moko tangu ba meli sikoyo petit frère amelaka moi trop ameli moi trop et va se reposer oh vient là qui na moi maîtrise pas ba ki le sala tangu ba meli ça va et que basaki ba une heure ba 2 heures mo vient ça va to que lolala vient ça le ko la matina ça ba mutake na chambre na ye mais ya ça nini abimi sikoyo akei nzoka tant peut-être côté na chambre ba bandi ba côté na chambre wana ba chai ba mbeli ba chapeti wana ya ba mbeli ti akufa tant akufa boy oh tant ba bimba si grand frère donc mission accomplie na si bino asa grand frère na quartier ba yebi na Kinshasa ba on so bazali ba kasaye ba to aloba tant esi ndengwana mbala moko na ba 3h wana yevi au précipitation abengi na Kinshasa pa yebon oh mama ndenge sadia wa to bane komela na petit interne sikoyo ngai na kendaki na somo na Yesu soutena mona kiye azo se reposer ngala kei me ba ko benga nga ba bisinga no ono akufi bate ba mbeli et pa ya ba shegi oh ba shegi ba ote ba mbeli ndenge nini akufi ndenge nini oh akufi na kata chambre d'hôtel famille bandi kula akosi ndengo wana au fil du temps tangu mama pesiko atindi message na mbujimai ekei kuna ba koko ya ndeko wana babino famille boko kende kuna te mwana ndenga akufi d'une manière mystérieuse biso photo ta nandu ti ba koko bandima bokende komona ebembe wana boyebisa bango kuna sika bazali na mboka mpaya kuna bazo ebembe wana batya yango na morgue bila pa ya sali ba constat karande za la konso ba tseba mbeli ba moni ba caméra nyonso tout koko konzonde mutakota ki yako tseba mbeli ça va ba ki ba tseba ebembe wana umela na morgue na morgue basaka baloba omoni mutu asali makambo oyo soki kaka komi ne bembe wana bokomona makambo ko salama
jour à cause les rêves azonga ata hôtel au basalaka wana bomona makambo salam donc na matanga wana basala vie wana yate a sacrifier petina ye pona nini pona jalousie ya mboka mupaya yo yaki na muninga balingi yo osa ndego ozo mbongo oyena petina yo mundele pa lingi est rotika kaka te po yo sa lisumu oyena petina yo badi ko sa lisumu jalousie wana ça c'était pour vous montrer comment est-ce que jalousie ezalaka na degré ba double sim ya histoire auto beti ngona d'une manière ya couvrir pour cette histoire ya batu mais o ayebi salaka angele salaka angele soko ke musala ya comme ma camarade na hotel na benga na kisa interview na musala okena mutute ba ke na koluka musala yomoko aucun interview OK yomoko otolo ba kite tolobi voilà ya lisolo ya Falon ezo pesa biso mutu ko soya ko sakarate toyo ki paraît Falon ba kundie peut-être toyo ki paraît parce que ba enquête ça là il paraît pourtant maman les gars qui l'interview donc il maman loba ki maman ba Falon oh lisolo mususu toto yambasko invité lasto sur la sko na ye to maman Falon loba ki nini que non Falon mwana na ye ba bomie libanda ba ko boa ka na carte ya chambre d'hôtel ba ko boa ka libanda hôtel qu'on ne comprenait pas ba boa ka Falon libanda hôtel to na carte hôtel mais to mona ki comment est-ce que bibembe so bimana MK na avenue 8 décembre na hôtel wana mama iba ko boa mwana ngai wana to na pe ndeko ya Falon yaya na ye cousine ndenga lobaki que Falon babwa bango libanda balabala ba ko tala on n'a pas pu reconnaître Falon pour ça qui manzaka ndeko moka benga nga pe na Paris c'est pas fiston soki ba babwa Falon libanda e ko ça la paix à solo na ndenge ni parce que bike pasteur moko boye auta ki sope poto zonga poto mwana pasteur moko ya poto abomisa ki mwana mope ya kisasa mwana poto ya kalandengo wana atina ki ba boma yebel cela on te comprendre bien mais to kozongela ngo to na ngona bien poto ya kozongela ngo ba boma ki ye ba ko boire pe pembeni hotel nengo e exemple nengo na comme légion ba ndi ko boma batu la preuve ane ki wona ki cousine ya Falon lo bagi nini mais bila ba bien ko la chambre d'hôtel ba ko mona ye na ba boki ko bande hôtel nengo to o petit wana basa ba voisin o ba kufa Martin ba kufa ina Falon basa ba voisin mais biso na kan kokolos to na matanga siko matanga garçon wana ezali wapi siko ba voisin le pesa biso moi mutuko so surtout mutuko so alors na éviter qui disait la vérité mais tu comprendre est-ce que siko il paraît que mobali ya Falon aboyi matanga ezala ipanayi tanga aboyi matanga ezala panayi est-ce que izapuna Falon azalaki bilinga to ndengeni parce que interview to landa ki wana to yoka ki esika oyo mobala Falon alobaki te ngai epesi ngai mutu ko swa to koyamba invité na biso na invité to ko sola na ye makambo o nyoso makambo oyo boyo masolo msupe ekobimaka awa landa bandeko ndenge to bandeko loba makambo oyo ya Falon ya boire et à manger tout ça comprendre yango te na baki on de bandeli awa mama lobaki ba bomi Falon ba ko boire kaye na hôtel est-ce que c'est la vraie et c'est la faux mais ba boire ki hôtel ba boire dans chambre d'hôtel tant ba yaki ne bembe wana ba hôtel bandi ba coopération ça la pour na ba côté bembe kuna ba ba répercussion ko sala on ne sait pas est-ce que bibembe oyo kusana lobaki ba boire Falon libanda ba moni ba manzaka nyoso tout wana eza solo to ya kuta tala kunteki tala kumamba ba tu ba se plaindre pour la une famille à Falon ba fandi niete ba soko lobaka ba se ressaisir kimia bon awa to kosala kaka analyse ba hypothèse soki ya solo Falon azalaki mwasi ya libala et ki akende ko sala bondumba libanda ezali malamu Falon to lobaki azali mungala tango ba doyoka no azali mungala ba biei encore bangala tango yoki mubali ya Falon azali muluba encore baluba na chibao yaya to kondima shiko nani yango na radio ko le to keda ko fuini yaya to luka ba mama mikolo o ba sala expérience libala o ba ko expliquer kam o na linga ko tika likambo bo to ba no na ko benga sa mama ya to solo makambo oyo a expliquer tout ndenge ki mokolo makambo oye amoni yango ndenge nini na yambi pona bino mama mokolo sala expérience ya makambo oyo ya mabala et puis ya vindenge leka to ko solo ne makambo oyo bino pe na se biso réfléchir au tu vois na commentaire botika ba commentaire na bino mama mbote na yo
Mbote papa fiston boni bino. Toza malam mama to mbio mukola yengaleo dimanche to linga to solana yo makambo oyo pesi biso mutu ko swa na lobino il faut to benga moko ya ba mama aya ko expliquer biso makambo oyo. Mama makambo ya Fallon oyo akufaki na hôtel MK na avenue 8 décembre na Bandal et pesi biso mutu ko swa. Fallon ba mesi bibembe na kati ya chambre ye na ebembe ya Martin. Mais maman na bango leki a sorti médiatique abino mwana na ye ba bomaki ye libanda ba ye ko boaka ye na chambre d'hôtel. Oh, est-ce que ba ko bomama mutu libanda ba boaka ye na chambre d'hôtel? Bon, et puis singa mutu ko soit cousine na lobino ba boaka ye bango na chambre d'hôtel te ba boaka ye bango libanda biso mutu et craquer toujours comprendre te. Est-ce que maman est-ce normal que ba bomama mutu ba boaka na chambre d'hôtel? Est-ce que batu ya hotel basalaka na ba coopération ndengo wana to ndenge nini? Est-ce que si seulement si et que vrai Fallon moi si alibala akinaye kosala kindumba na makamu nyonso tu wana mama analyse na yo lecture na yo omoni yango ndenge nini? Yes papa fiston merci vraiment pour la question na yo. Ezotungisa biso makasi nga ça fait lobi na butu na lelo na yokaki yango epa bato bazoloba me nakotaki te na internet mpo nalandela lobi na butu nde nakoti na lokole namoni ya bato mosusu tema biloko ya internet vraiment ekoma kosala biso mpe kobanga bato bazoloba bafaçon tala oyo bakangami babimisi bafilme akalakala mais c'est pas pe gentil na bino bajournaliste eza pe gentil te avant ya kobimisa eloko confirmer comment esika landela po obimisa biloko yo ba journal de biloko osala oyo toza na bana sako ba miko ba mona biloko apoye eso sala biso soni atanke ba mama ya bana esa soni de mokili za ko beba mokili ese beba ngala monde bato so condamné maman na bango zo ba famille zo ba oui famille ekoko silika ekoko loba po eza facilité ya babomi ndeko na bino bende ko na bino kena sa elo mo bo sa bino soni nzoto na ye bana bazo mona eza facilité ezo dépendre na ba famille bato musu balinga ofana nye mokili pe eza ko beba so ba fani nye kaka biso ne to ba monde ba fani nye seke ba yeba ke mwana bango atambola ka mabe RP malobi to komo lo basusu ke baza mabe yo ka fale ba fanda nye non ba fanda nye ou pas eza passe na famille na bango eza passe na bango eloko ya liboso le na loba boy papa fiston mokili eza ko beba même des gens qui travaillent à l'hôtel baza rappelle ba coopération po eze loko ese komela ngai mamu nazoloba na famille ya ngai donc partout batu ya mabepe bazali musala bango sala ba coopération wana nazolobela ngo pe cause la famille ya batu na pe bazana raison poto chaka teke o kindumba liboso ba kenda lana mobali nde non to tshaba bakamnyoso mibale po ekomeli bisote ekomeli baninga il faut pas to soshika kolubaka kaka ke azaki mwasa libala akenda ko sala bonde akangama ki non eza likambo bino ba journaliste like nani façon nini bakotelaki ou bien ekozala ya solo bakotaki mais muntu nde ekoboma bango na kati toyebi te ozolanda papa fiston. Très bien maman. Soki mutu ya koboma bango na kati ndengo wana donc ça veut dire que mobile nde atindaki mutu aboma bango na kati est-ce que yo sana likambo ka ekomele ya marko wana ezalaka ndeni ya yo olobi soit mobile soit famille na bango pona olanda famille na bango balobi ke eza na mbanda na ye mutu banda ko attaquer loko bango ba yebi déjà ke mbanda wana sa attaquer 2 ou 3 fois c'est que likambo eza na kati sikoyo pe il faut kolandela batu wana ya hotel batu wana pe il faut basamba. Oui, parce que batu hôtel déjà batu hôtel gérant là basaki mukolo wana basapa mburamatari sa simbi bango déjà est-ce que yo ça na solo moko similaire eux salama ndengo wana
nazali solo esalama bongo mais eza te ke ya mwasi abimaki na mobali bakangami na hotel non nazali solo ndeko na ngai donc mobali atante na nga banda osala na hotel mosongolo na Victoire donc bacriminel mosala na bango bayaka kocorrompre bato ya bareception na hotel wana mpo bakota basala bamakabadini na bango na kati ya hotel sikoyo mokolo songolo bakutaki azaki gérant solo nazoloba oyo bato bazoyoka bayebi likambo yango nga azalaki déjà en Afrique du Sud eza papa leki nanga mobali tantine nanga propre sikoyo mokolo moko bayaki mpo bayasala suku bacoopération bango nde basalaka ye azalaki comme gérant azalaki wana batravailler bamoni sikoyo ke gérant aza awa moyen bocorrompre biso ekozala te mpo ekozala boyeboye tomeka na kokotela boye na boye tosenga bakoti ye pamoni likambo ngo flou alobi nono oyo eza hotel esika bato baso kopemela fo papa bato baya kosala babusoba na bango nayebi te ekozala c'est comme si bamouvement wana ya biloko ya barei wana ekozala esi ebandaka ekozala esi ebandaka déjà nde papa leki na biso na boyaki koboyaka ebemelaka ye ngambo papa yango na biki mokili eza kobeba afa totémoignaka makambo il faut kopalpe makasi il faut kotieke mpe biloko yango makasi likambo yango ebalukelaka papa leki na biso batielaka ye poison mpo ya nini azokase bango bato wana bayaka bapesaka bango bambongo na bango ya corruption ye siko azokase loko ya kase pa batangisele na verre soki na café lelo akufa totikala na bana na biso badiza yango oyo likambo yango ezalaka nini oyo bayaka mpona basala na hotel ndeko na bino aboyi babomi ezali likambo nini bayenga baboma moto na hotel wana toyebi te alobi kaka baza bato mabe nzoka bakendaka so bakendaka koyiba so bakendaka kosala biloko nini bana me mpona kodistribue biloko na bango kopartage ondire bayaka kopartagelaka wana sikoyo eyaki kosalama ke butu oyo bango bayaki mpo bacorrompre bato ya hotel bakuti ye gérant sikoyo aboyi na ye mais bayebisa mpe gérant vérité te gérant telema aza mokolo atanga nde amoni oyo eza bamouvement mabe oyo bato ya réception basalaka na bato oyo akaselaka biloko wana kokasela na sikoyo bango mpe mpo na intérêt na bango bamoni ke gérant akase biso koto mpe gérant subul amoni ke apekisi bato tozotravaille mpo tolesa libota na biso ifo totravaille na voie normale bona bona alepa batangisela eloko yango na lobi mokili mabe ya mokili oyo eza malamu gérant sikoyo amonaka ata soupçon te ke batravailleur na ye bani basala ye mabe ata moko asinalaki ye te amonaki soupçon mais atiaki yango nani te atiraki attention te ezalaki na clina ya hotel wana papa mokolo babia bandafa soki na ngingiso makana comme ça mbumbu omoni na bahotel wana mpe bafuta baclina wana soki ba 50 so ba $20 nda yaki koyebisa ye mokonsu ye azo akenda pake mutuka aninga matala mutuka nde oyebisa papa na nga mokili oyo eza ndenge ere yo ozopesaki oloba bolamu wana ekobalukilo mpe mabe akenda na ndako ayebisi mwasi na ye ozoyoka donc papa na mokolo azalaki sage ayebisaki me ye mpe akomprenaki te ke papa alinga ayebisi nini ekozala clina ayoki lisolo kuna déjà epai ya bato wana ya batravailleur aye mpe mpo ayebisa ye indirectement me ye mpe akomprenaki te soko ole mpe azala sikoyo na sens ke atimbela bato wana soki atimbelaki te ake azwaka kafe ne eloko ya badomela kafe makasi batangiselaki eloko akufa lelo atika bana na ye eloko wana ye koyebana sikoyo nsima yango nazobake eza biloko mosusu vérité ere moto akufi boye toyebi nano vérité te toyoloba kaka toyoloba mais après mikolo Maman, tout ce qu'on a dit à Fallon, et ça fait couler beaucoup d'encre de Barbalano Poto. Tout ce qu'on a hypothèse, famille Banekolo, passer tout reconnaît mal rencontre, famille, Malobi. Famille Lobi, maman Lobaki, maman Fallon, bien sûr. Tu as vu que Moutafali Bakamu, Oyo, Zali Mbanda Naye. Mbanda Fallon a enlevé 3 fois successives. Tu as vu que consort Nabiso alobaki yango na professeur ben d'église ce qui va enlever mbala oyo akokufa. Siko et tout qui mite mabatu.
et si tu as moi curiosité wana parce que ceux qui mobile ça na mo makangu libanda makangu ya libanda abanga ka mama ndaku fo po makangu ya mama ndaku ye wana mais mama ndaku ayebite mais sikoyo est-ce que mbanda ko kotaki kwa sandaku wana kala papa fiston et puis pe eza conseil ya nazolinga na pesa ba femme mariée biso ba mama ya bandako soki ke mobali azobima libanda ozomona ke mwasi wana ya libanda soit azo respecter yo bien azoki maninga ta yeba ote ko sala pe effort ke ko yeba ko sala pe effort ke no kubundisa epo ekozongelo pe babe wana conseil nazo pesa pe ba mama po basi o ya kala batanga ba mama na biso baba bana bema pa biso azo fuka mazo bondela ya pardon lelo bazate baza mingi te lelo osali ka lungo tuka ebo yake ko lukelo ke ko découvrir so na banda ko nini ngo po asukisa yo toza ba mama ya ndako limite na biso za na ndako wana eza conseil gratuit na pesa ba femme mariée nyonso toza ba mama ya ndako to se limite na ndako na bana na biso makambo eza libanda ya dehors la lopango etali biso te po toza na mokili toza ba mama mikoto omona makambo muntu azalaki na raison nde oyo bazopesa faute oyo azalaki na faute na raison mpo na nini mpo tozolinga komona libanda tokeluka libanda toza bamama ya ndako tosala makambo na biso etali mais mama eza esalamaka te mwasi ya libanda ye atake mwasi ya ndako ebana ndenge nini esalama wapi papa ezali toza bamikolo toza na babala bambolo na mbolo tosi tomoni ngai nasika monango ngai ningaka te aona zoboya biloko ya bajournaliste misu bazosala bakomante biloko eza bafaux esali pas bien loba soit pesa exemple ya eloko oyo sopalpa ngai awa tansi namoni yango na Afrique du Sud mobali abima na mwasi yango aza plus âgé ya mobali plus âgé ya mwasi ya ndako yokana na mwasi ya ndako aza nanu mwana moke par rapport ya mobali na ye mais mwasi wana libanda mama aza mokolo ya mobali mwasi wana azali mwana moke j'ai le fils mère de 2 enfants des fillettes kitoko kaka akomaki mpe kotya mobali apresentaka ye ke oyo aza grande sœur tokola na bango na Congo boye na bona boye bazaka bandeko biso bangala yeba amonaki yango bien moto nyonso azalaka na ba grande sœur ya quartier bona boye bakoa moto donc eza nao normal mpe atika mama na pa ayaka na ndako bona bo ngai comme voisine na ye tokangamaki baimmeuble ngai na bandako kanisaka kozala yaya mobali oubien yaya ya mwasi tema twanaka bonjour yaya bonjour ba limite kaka ndenga na bana ko kanisa ne mukoli kambo yaki koya moi fille ayo koyebisa biso ke nakangi mobali na nga nzoka zo bimana mama wana ibe yebisa kinga ke yaya ya boya boy nadinga musula yebisa biso likaba komi wana oza zoba oza yuma mwasi ya bonga leso non bili mokoko conseiller mwana oya muna na sana mwana mukibolo bakiasa yuba po kesani akebeta mama na mukolo ou bien erbozo ebise baza mwasi ya libala po akekuswa yelikiteni botika ezali kamaro yebise kaka abondela il faut kaka bondela po mama wana aza plus âgé que ye aza na mayele mingi ke mwana oyo soit akoma ya compliqué pe mwana oyo kande alobaki tema banda pe ko voyager ko bima mingi après ba 200 bien na net mi boy na fanda pe na fandi awo mwa mikolo ndine ekomona mwana na zobela lokolo moko lokolo fimbi awuti kobota deuxième mwana na ye omeni esala kinga pasi na kendaki pona pese mboti ya ninga boti na tala boy singa mama na nga tala bona boy me na bisikos na so tambola baso bake mbanda na nga mutabwa kelinga malaki oh la la mama mukolo mama na mukolo yes mama 55 kabi papa obike kamisanga ba fisto ngabi mama na azalo kwa mwasi o bazubi ba vivre na mobali me yakozo audace ya bondenge nini ngabi le sanga bi ibo ba parana oza ba para ya bité ba parana na basala ko est-ce mama simana est-ce que mama ngo mbanda na yewan agoza ape mama ya fille ona yes ngana boti na 19 ans
ngana boti na 19 mwana nga liboso sana 21 soki na ndenga kumona mama na koza pe mwasi akoza mukolo teke ya boti na ba age te so wa boti pe na ba age lo kwa biso to bota ba 19 c'est akoza mama na ye. OK, allez-y. Osoyoka ngapi na bisenga bi me benga ba boti na yo ou bien famille ya mobali na yo po alobi na sina yebisi na ripote makambo na famille ya mobali na Congo. Mais mobali na nga soka te kutu soki mbanda wana koti na ndako so swanisa mwasi wana na mobali pa so swanisa mwasi naye. Oh. Do ye mama mukolo ayaka tina ndako. Ayaka tina ndako. Ko swanisa ndako akoti pe na cuisine lambi balena mobali naye kala ndako. Oh la la. Ozoka. Donc na misu ya biso ba mikolo na komona donc ezaki lokola famille moko mwasi wana sa utilisa ki bango. Osomona sikoyo biloko ya bongo eza biloko ya kokota te na bafaya bato mpo oyebi mpe esika bawuti te nga natunaka mwa mwasi sana eloko moko babala yo ya biyes babalelaka yo wapi abi te touta Congo aw toyi aw mobali ayaka koya nde na lanzi. OK, mais loko bili bobalanaki mpe na Congo ya solo il faut kofanisa famille no na famille ya mobali bayokana soit okokozonga na yo ozongi Congo alukilo ndako loko ya ninga travailler na mama po azoloba abanda yebise ke mama woni mtu azofula ngayi mtu asaponga naza. Osoyoka mokili ezana makambo ebele ekozala azosala musate be mama ne mtu azolisa ndako mobibi mama ne mtu asala mobala ya solo ekozala pesa kibongo soko biloko wana mwana na komaka kukonda na maladi na lokolo ena na yeko bima na yeko déménager na immeuble wana na yeko kota na bandako mo wase kote na kindaki musika mukomusu na zonga na kati ya bisinga mama na nga uyebite mwana oyo awuti kokufa akufela wate akufa bango pe basi babimaki wana bakenda so quartier nini yango nde kotaki ye kokufela. Oh la la. Toyoki bandeko na ye na Congo baye kozwa bana na ye mais mobali na mwasi avant ye fia kufa mobali asa mikimeli na mama wana baza na Cape Town. Oh la la. Yango na solo bake wana isa kama entre parenthèses na koti pona likambo ya mama na biso to simana entre parenthèses mama to simana parce que ça solo vrai au Italiba communauté congolaise est-ce que communauté congolaise ya côté ofandi wana basala quel côté pona mwana wana na yebite tellement la banda ko mi pesa penza na ba biloko ba comité congolaise te nanda ko mi pesa te pona yebaki ezalaki ndenge nini salaka ndenge nini na yebite ça na 2000 c'était 2014 à 15. Oh là là. Ya po na botaki na yeko bota mon garçon moi na nga ya 2015 de squad ça squad na ba 9 ans siko. Oh là là. Elle continue. Sikoyo nde ya mwana na nina loba likamu mususu ya mama na biso bolobi ya uti kokufa wana oto umona na ba video. Falon. La famille na ye yebi bieke ba ataka mwana bango 2 fois 3 fois plusieurs fois pas mbanda. Toko wanga na te papa. Toko wanga na te toko loba te ke bona bote. Toko wanga na te. Vraiment. Et cause la paix moi si mususu ana ba moyen na ye asimbisi nde evier falon na petouche to cause to ebite ma papa mo kileza na makambo. Mais si ko bato douter moi ndambu pona na tribu ya ba falon ba obi ba sama bangala to ebike ba bangala na Congo ba sala ba attribution moko boye yango to pe mutu ko swa. To yebi ke bangala ya solo bangala ba Swahili donc bafana na libala na mobali moko te to yebi. Et puis babaki mama ya mobali et puis mama ya mobali babaki bazape batu ya Kasai baluba to yepe baluba makamu pe ya Chiba ou ezo pe so mutu ko swa na yoki ndenge bo osalaki analyse mo bite fallait pani botuni mama ya mobali te soka lambaki soso ya Chiba ngao na zolo bona muluba 100%. Chibao bozolo bake balambela ka mwasi liba chibao ezaka bongo te. OK. Balambela ka mwasi soso chibao te. Biso basi abaluba kande to botami nango.
bazoya kopesa mbongo ya libala ma famille no yambi kaka mbongo ya moto azoya kobalo ya libala c'est que oyambi yango papa ezalaka soso te. Bato basala ba confusion te ke mobala muluba soki obali balambelo soso non bakolambe baluba bazana système yake so babali mwasa ye mukolo liboso na ndako balambela ye soki famille eza famille riche bakobomela tantaba bakobomela tangombe eza signe yake to yambi yo na esengo sinya mopaya to yambi mopaya. Ce n'est pas dit que balambi soso na batie lumba lumba eza ke chiba ulokuta chiba eza mbongo alibala o famille no ezozwa soit famille no ezwa mbongo alibala te soit fanda ofele. Mais sikoyo baka mutakufa eza mobile mutakufa to bana mais falo na kufine deux c'est que ezaki chiba ute. Non ezo dépendre ya makila ya muntu et dépendre makila faible oyo zana on bangala bango bapite na bango et bandi ko se manifester na bana famille ya mobali soki eza famille moko boya kasamuka ekoye bandi kolandela comment on malade ndenge nini ndeni na koloba pa likambo ebibi bazuli yango mpe solution. Soki mobali bandi kobela kaka bongo ngao nazoloba nazali kola nazali boso a radio no nayebi ata eza ba belle famille nanga pe zolanda yo c'est meki nanga oyo aza troisième na famille ya mobali nanga azaki directeur à Bracongo bana na ye toza na bango balanda yo maman na bango asalaki pite na pasteur ya église. Oh là là. Et pourtant mobali wana mbongo ebele yende bobenga bango banani o ba soutenir ba pasteur banani babenga bango banani ba gros poisson te ba donateur ba partenaire ba fonctionnaire ba Nzambe. Yes, yende partenaire église wana mobimba ye bana no directeur à Bracongo na Mbushimai obike mutona zambo wandede yende mutanda soutenir église mobimba pasteur kutu illettré Auti Kabinda, Boussonge, yende mtoyo bise tete papa. Église à l'élo, faut pas qu'on prêche na Kisonge, il faut bona bobo ya tanga ki mingi. Asali pe to akoti si pasteur na ba école, atangi si pasteur, ko pasteur banata ko prêcher ka na français. Mais pasteur wana balukela ye ba koma bimana mwasi. Ezakani nango. Sikotala erreur ye ona erreur wana mutosaka on sait que c'est mec na biso na ndenge to yokeli akina obetela pe muninga na era beli ka komi gravement malade na hôpital mon kande bakanga mabati bakanga ba mitu abeteli muninga na hôpital muninga na babetake masasi na lokolo nda yebisi alobi o maladi nini na ko mela maite o po abanda ko mela suma ita ta na kopo bodo bakange be ya kingo ayebisi muninga lobi tala ngai lelo nazokufa na obo yebisa famille na nga vérité tozaki na suspectaka mwasi na nga période moko boye mwasi tanga kebenga pasteur ya église tosali 4 mama nana kote hôpital mama na kote hôpital wala mobali mtakota hôpital mobali akota hôpital donc tu vas aussi mobali et mobali wana mobali na semeki na biso semeki na nga OK pona na yebisa na nina lakisa bato to sala na radio na yebisa bato bazolo ba bachi ba wezaka soso c'est pas ça mo mettre bato na confusion mususu akoya ko boya ko lia pe soso balambeli ya mupaya benta ba ngombe ake ko sala ngombe ko kufa kaka OK ayisi camarade na ye ayebisi camarade na ye toza na séparation de corps na mwasi na ngaza alala rasuna ngate toza na salon ya bi pona nini na bi mwasi na ngana suspecté et puis na sana muninga na mo boya anera ayebisi ngana mo na mwasi no bona boy et na tuni mwasi akebenga pasteur aona ni mbanda ye pa yebite pasteur ya de biote to photo bondela mwasi no andimi na ye asali ne mabete me basimbaki kana mabili basimbaki kana mabele mais il faut tout kaka na tout kaka mutu moi simbaki na mabele to songi selembo akabela ke soki $20 so $50 after transport il pas le bi papa moi si mutu moi si na nga baki simena mabele alobi yes nenga ayebisinga
mais yo ke le pasteur a ebisi mais ko yebisa famille no te famille no famille bandoki ba ya ko kotela ya nikamboy oyo ke de pasteur a kosi nzo yemo nde ko mu makambo yemo ko de mukolo makambo ne pe asala kacha ko sala kayango na mama ye babanda ko solo na wana o futuru kaka mbongo o ya le biba futuru ke transport bazongis OK c'est meki nanga allez babone po na bangoti babonde pe pona bango esi bazonga na mwasi sikoyo mukolo mususu kaka pasteur abengi semeki nanga na ndako na ye abengi ye mwasi ne ya mwasi pasteur alambaki bali kolia bali nde eloko ekangi semeki nanga na kingo ya solo ezalaka bongo okokolia biloko mbanda na yo te donc atrahir ye ou bien pasteur a kanisa que prière à sa bonde là qui m'a ramené ici. Non, coutume est coutume papa. Vraiment. Coutume est coutume. Coutume per luba est coutume ma bête est biblique. Vraiment. Bible lobi ango moi si asali pité nanda kwa libala. Aza moi si akoboya ou yo moko limbisa ye. Eyowa. Soki sikoyo Bible déclaré bon soki muluba asali ke mwasi aboya yebe mwasi akufala chiba on eza problème te eza biblique coutume ya baluba nga na mona ka mabenga na mona nga yango te na ebite bato balanda biso na ebite minga pona nga na mona mabete et puis nazolobela wana mama yo songolo za soki mwana no alinga bala okopofera bala muluba to bala mutu mo ekolo mususu nga naza na ba garçon na ba garçon 3 filles na ebisa ba garçon na nga ke pona nga boyela nga ka mwasi ya muluba yes ponga mo mama na bango naza muluba na yebi ndenge tukumbela bandako na biso wana baluba ya kala mama wana baluba ya kala baluba ya mikolo baza mwa mbilinga zo kipe suta ezui non bakoma ndenge moko na ba swahili na bangala bakoma ndenge moko na ba swahili na bangala te baluba ya siko so po landisi ba basala pitana papa soko landisi baza basa mabala te bazali moko toana lisola moko aya mwasa libala toana moko lisola bete balo mwasa libala basa omoni musonge na bamboko tozali oyo eza na ba Europe nyonso musonge mutetela oyebike bazobenga baza baluba te mutetela la muluba rat amuluba te aza Kassayen nous sommes des Kassayen mais aza luba te eza lokola na Équateur na ebite bangala baza bambunza baboye bino nyonso batu nyonso wana baza bangala te me baza bato Équateur donc batu na batu bana kutimi na bango papa. Donc yo basa baluba baleki basa na malamu. Non. Wana so le bibongo wana na sala péché. OK. Wana na sala péché. Muto malamu na mokida zate. Mais conduite na bango yebani. Voilà, donc, en conclusion, famille à Falon, mais moi c'est étonnant. Hein? Pourquoi est-ce que famille à Martin, na Falon, qu'est-ce qui ne va pas? Famille les autres la Stéphanie ni les autres puis Martin ali moi na yo ndika kufa kité na ebité bon moi conseil la famille à Falon na mobile na yo bino ba journaliste papa na natura bino ba journaliste est-ce que bokepe ko visiter ba famille wana ya tozo luka bazo mona na te mama bazawa ebembeli mwe bazo mona na te famille Martin mona na te oh na ebembe zo mona na te est-ce que Martin la mugité ah, mais sur les abos, on a lobby sur les abos, on sait qu'il faut vraiment ôter dans les samba. Ça va, on va finir avec vraiment le mot collé lomingo, tu peux appeler moi tant au tabane wala débi saute au fin appel la famille, maloba souka zali maman. Te maloba souka nanga eza soki réellement que maman na biso uti ko kufa que son âme repose en paix. Soki eza ke ya solo a mwasi ya libala akenda ko sala biloko ya modèle wana vraiment eza mabe biso batotikali oyo tozaka na mabala me tokokelia biloko ya libanda totika eza bien te mpona mwasi ya libala eza bien te soko omoni ke esimbi te na papa
libéré na yo Koweït. Muto kokango azate, muto kobongo azate. Kende na yo à l'aise, tika muto à l'aise po boye. Ata la miso mobali wana eza soni tina na kati ya baninga na ye, tina société eza soni. Nde conseil na pesa ka basi ya mabala soki keza ya solo. Voilà. Tika biloko wana. Voilà. Merci beaucoup maman pour votre temps. Hein? Yes, papa. Mesdames, Messieurs, c'est par ici que nous bouclons cet entretien. Lélo, je crois, et c'est plus si vous ne serez jamais dessus dans ces 55 minutes qu'on a passé ensemble. Tout ça, les analyses, c'est bloqué belé. Moutouna, moutou a tiré profit. Na, li solo, oh, maman, BTP, singaï, moutou, ko soit. Tout est pas quitté que. Mais ya, ma cam échangé, hein. Ma cam échangé là-bas, chaque fois, awa. Ki camarade, ya, bon, moi, na, tango, mon sous, le kaka, bon, le kuta. Tomoni moi ça libanda menacer moi si anda kwa koti alambiti abomina ko boma isole pesinga cher de poule eti o kyango ndanga nini yaya to sala ka angele et puis conseil ba pesi ara ba mandako est-ce que boyoki et pesinga mutu ko so ba double sim boyoki ba to beti awa mutu asa na problème la justice constant mutamba o sakala te mikolo o bino a magistrat lokuta o to lo bakite to lobi. Merci mingi tomoni mama BG azalaki wana mama BG Mbombo mbote na yo la première dame d'Angleterre mama BG Mbombo umela yo ne mankam basa mbongo azakana Angleterre mama BG Mbombo basa mbongo osakana te est-ce que yoki c'est que bien voilà yo mtoto la biso ya soko sala lisolo ko pesa benga biso ya benga biso pesa lisolo na yo soko bengi biso ozui biso te komi tungisa mate ya tikela biso audio ya lisolo na yo to ko na audio ya lisolo na yo to ko étudier yango to ko bete yango kaka ndengo lingi bete yango soko lingi tanga kombo to tanga kombo soki po boyi tanga kombo te to tanga kombo te biso to fonctionnaka ndengo wana. Portez-vous bien, bon dimanche à tous, allez chap chap et tchara. Mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende